ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Bonjour. Bonjour, frères congolais. Bonjour, bonjour. Qui sont là? Qui sont là? Bonjour, bonjour mes amis. Comment vous vous portez aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Oui, oui. Bon. Message mouké. Message mouké pour Nabisoba Congomani. Mes chers amis, bon, les militaires ougandais sont arrivés ce matin. Ils sont arrivés aujourd'hui ce matin. Leur présence a été notifiée. Les militaires ougandais sont entrés. Batia Tshisekedi lobby babima ki gouverneur na wana ya Nord Kivu. Aloba ki lobby ke eza lokuta asali conférence de presse. Asali na conférence de presse ya ko démentir. Asali conférence de presse de presse ya ko démentir soi-disant nouvelle tozoko yoka ezali fake news et tout ba Ugandais bakoyate bla lokuta ba Ugandais bakoti lelo na tongo armée mobimba eza même pas ya kobatama bazo marcher na balabala batu ba moni ninge baza koya baza kokota ba Ugandais bakoti lelo. Voilà les réalités. Fachi béton, Fachi béton. Vous les gens de Fachi qui ont écrit hier, soit disant que oh fake news. Mais fake news, même si les Ougandais venaient, les Ougandais sont déjà là illégalement. Cette fois-ci, ils sont là légalement parce que ça va contrat Félix Andimeli bango baya. Pourquoi? Parce que ba information sur zali ko indiquer que Museveni a yebisi Félix. Ça veut dire c'est sur les demandes de Museveni. Museveni a yebisi Félix que soi-disant des attentats na yo elekaki ya suka kuna na Uganda ezali lié soi-disant na ADF Nalu. Yango ye Museveni akotinda armée na ye baya kobundisa ADF Nalu. N'est-ce pas? Biso ne tolobi yango te. News internationaux nyonso elobi yango biso te. Boyokinde soni parce que makambo Félix aiki ko sala bande ko ba bolingo. Hier j'ai demandé sur ma page Facebook, j'ai dit les bilans soi-disant positifs. Oh azo sala. Les bilans soi-disant positifs, ya bino ba Taliban, ya Félix Sekedi. Qu'on se dise la vérité. Bilan wana positif soi-disant ya Félix Sekedi. Eza positif na côté nini? Na côté ya Rwanda ou bien na côté ya Uganda ou bien na Congo. Le bilan est positif où? Dans quel pays? Si on regarde bien, Félix est venu travailler pour le Rwanda. Parce que bilan na bango est ali positif. Bilan ya Uganda est ali positif. Parce que Uganda na Rwanda bazali ko profiter, bazui ba contrat, oyo e ko profiter bamboka na bango. Donc leur bilan est positif na mandat ya Félix Tshisekedi. Côté à Congo, bilan est positif. Qu'on se dise la vérité. Je vous ai demandé hier cela, mes chers frères talibans. Je vous ai demandé cette question. Vous n'avez pas pu répondre. Je vous ai demandé, le bilan de 3 ans de Félix Tshisekedi est négatif dans quel pays? Et est positif dans quel pays? Ce bilan-là est positif au Rwanda et en Ouganda. Ce n'est pas au Congo. Donc Félix est venu travailler pour bénéficier le Rwanda et l'Ouganda. Baneko ba bolingo biso nyoso toyebi ke Rwanda na Uganda bazali ko déstabiliser est de la République. Est-ce que ça na mukolo oyo armée congolaise esi elobake biso pe tokeina no kuna tokota tokende kotala banani bazali ko déstabiliser awa? Mais pourquoi est-ce que s'il y a un peu de choses soi-disant nungu ya lokuta o bango moko ba créaki? Pourquoi est-ce que bango bazana droit ya kokota kana mboka na biso nyoso balingi soi-disant? Pourquoi bango bazana droit wana militairement? J'ai suivi des interviews. Je n'ai pas interviewé à mon colonine. Il y a Museveni. Bazaki kosala interview sur présence na bango na Éthiopie ou bien na
présence ya armée na ye na Somalie. Museveni était en train de dire que bango bazali kaka kuna pona ko aider mais bazali ko bako zongisa ba troupe na bango kala mingi te bazonga Uganda parce que alobi que musoki mboka mususu komi ko kende kokota na mboka mususu, ça veut dire que ye moka zo reconnaître ngo que komi occupation soki mboka militairement ba militaire ba komi kokota na mboka mususu ezali occupation et que alobi que ezali kola ki sa signe ya sida politique na kati ya armée na bino. Museveni a utilisé ces mots-là. Alors que ceux qui bokomi kozwa ba armée mususu et ya koede bino, ça veut dire que il y a ce qu'on appelle le sida politique dans votre politique. Yamboka na bino na politique armée na bino. C'est ce que Museveni a dit. Mais Museveni va récupérer ses troupeaux de Somalie. Pourquoi? Parce que quand on a Somalie, les Somaliens sont en train de les tuer. Bandeko babolingo, Museveni natie video moko boye na page nanga lelo. Ndenge ba chinois ba récupérer nani aéroport ya Entebbe. Donc aéroport international ya Uganda ezali récupéré contrôlé aujourd'hui par les Chinois. Pourquoi? Parce que Uganda azwaka dette ya ba Chinois. Il y a 207 millions de dollars pour na sala ba travaux na Entebbe ko sala expansion ko renouveler ango pour na ekoma munene e bana ko accueillir je crois 1,9 million personnes par an. Donc ils ont des rêves un peu grandioses que bazali koye batenenge nini bako réaliser ba rêve na bango bazozo ba chinois bazako tongela bango bazui ba mbongo ya batu ba défi ba mbongo ba chinois. Maintenant lorsqu'il faut payer, ça devient compliqué. Lorsqu'il faut payer, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer au Congo, aller piller, aller créer la déstabilisation là-bas, envoyer nos militaires pour dire que nous sommes là-bas pour chercher les gens qui déstabilisent. En même temps, nous allons voler. Museveni aza ambitieux, aza lokola Kagame. Ce sont les races là qu'on les appelle les Ima. Et même ils sont en train de dire que l'est de l'Afrique là, ça doit devenir Ima Empire. Empire Ima. Ils sont ambitieux comme ça. OK? Maintenant, pour tromper la vigilance, ils créent les désordres au Congo, à l'est de la République. Si ma bango moko lisusu batindi soi-disant ba militaire na bango baya ko contrôler des ordres de wana oyo bango moko ba créaki pona nini pona ko ya ko piller pona ko futa ba dette ya ba contrat ya ba chinois bazwa ki pona ko tongela ka bango. Aujourd'hui là je vous dis là Entebbe aéroport international ya Uganda ezali sur contrôle ya Chine. Chine kangi yango parce que Uganda ezali kokoka kofuta nyongote oyo bango bazwaki ya Chine et ya kotonga. Maintenant Museveni alingia koti sabiso soi-disant lokuta parce que de toute façon bayebi ke biso ba congolais conscient oyebi mais bazana kizengi na bango ya Félix Tshisekedi oyo ayebi eloko moko te ayebi politique te. Le Messie est allé là-bas se réjouir à la tête de la nation. Les histoires des pays ne les concernent pas. Mais les problèmes de soi-disant Museveni alingia ko bambela biso ke ba de attentat na yo ya suka soi-disant na Uganda ya ba bombe wana euti Congo soi-disant ba ADF Nalu. Non, euti ADF Nalu te. Vous savez ce qui se passe à l'Ouganda? Les Américains utilisent l'Ouganda, utilisent le Rwanda et utilisent le Kenya pour faire leur travail de proxy, leur travail sale. Ba Américain ba ya ko tia ba base militaire na bango na ba pays wana Est Afrique o bazoko benga Africom lelo Africom. Ce sont les bases militaires américaines qui viennent entraîner des soldats dans certains pays. Po ba soda wana ba kendaka ko sala ka ba musala na bango ba benga ka ba proxy. Musala na bango ya salite ba américain balingi ko sala te oyo ekobimakeza bango ne bazali ko attaquer bamboka batu ba koma ko zo ba Kenya, ba koma ko zo ba Rwanda, ba koma ko zo ba Uganda ba kende ko sala musala wana partout.
C'est pourquoi vous voyez que les Rwandais et les Ougandais, ce sont les pays là, donc, ataba salibino nini lelo, ba américain ba koloba elo kote ba kokangamisu. Pourquoi? Parce que, ezali relationship ya dona. Donc, nous allons vous couvrir, vous allez faire tout ce que vous voulez faire pour vous bénéficier aussi, mais vous allez aussi nous servir. Donnez-nous les espaces là où nous allons mettre nos bases, donnez-nous nos gens que nous allons entraîner et nous allons les infiltrer, nous allons les mettre dans les pays là où ils vont faire le travail pour nous. Bota la lelo armée rwandaise lelo. Armée rwandaise ezali na kati ya 5 pays africains. Eza na kati ya 5 pays africains. Bazana bazana Centrafrique, bazana kati ya Congo, bazali na kati ya Darfour, bazali na Éthiopie, baza partout esika ba mindele baza kokende kosala désordre na bango. C'est l'armée rwandaise qui est là-bas, qui est soi-disant baza kosala peace. Baza kosala peace te, baye ko méprimer ba autochtone o bazali kuna po ba se révolter contre ba mindele, contre ba l'impérialisme. Waneza musala na bango, c'est connu ça. Les Américains ont pris les Ougandais, format Ougandais. Les documentaires sont encore là sur YouTube. Ils ont formé les Ougandais, ils les ont envoyés les Ougandais en Irak et en Afghanistan. Oui, pourquoi? Parce que les Afghanistan n'aba Irakiens. Ougandais le kola balobaka anglais et puis baza ba noir. Lorsque ils infiltrent les Ougandais là-bas na Afghanistan na Iran, les Ougandais les Afghanistan pensaient que ce sont les Américains noirs. Ce ne sont pas les Américains noirs. Si dans Afghanistan baye ko comprendre que Amérique ezako tinde la biso ba Ougandais donc ba africain baya ko bomaka biso. Vous connaissez vous-même comment est-ce que le monde arabe travaille. Ba monde arabe bazato lokola biso. Si tu attaques un arabe, monde arabe moko, bango nyoso ba pesa ni message, bino nyoso batibokende ko aider ba impérialiste, bokomi ba ennemi na bango. Uganda souffre des histoires de bombes, de bombarder bango à cause bakenda kuna na nani na Iran, na Afghanistan, kokende ko bundisa batu na compte ya ba américain. Et les Arabes ont compris cela. Aujourd'hui là, on bombarde les Kenyans parce que les Kenyans est allé se mettre dans les histoires Somaliens. Lorsque les Américains attaquaient les Somaliens, Américains bazu Kenya comme proxy na bango, oh bokende kuna, bokende ko sala peace, peace wana zate pona ko sala peace. Ezali pona ko mépriser ba autochtones comme ça mindele beta bango. Lorsque les Somaliens ont compris que Kenya baye kokota na kati ya makambo na biso, Somaliens lokola baza pe ebele na kati ya Kenya, komaka koyana bombe bombarda ka mikolo nyonso Kenya. Kenya jusqu'aujourd'hui ezalaka toujours na problème ya bombardement parce que les Kenyans sont allés se mettre dans les histoires des gens. Même chose na Ouganda. Ouganda ils ont un problème à bombardement parce que les Ougandais travaillent comme les proxys des Américains dans les pays arabes. Maintenant, Museveni, lokola aza déjà na banyongo pe ya ba chinois, azoko kakofuta te, aza na ba problème kili, ezako senga mbongo. Museveni amoni bien koya kokose la biso ba congolais ke batu bazali ko bombarder kuna epai na ye ezali ba ADF, eza ba ADF te Museveni. Toi-même tu connais que batu na yo bazali na kati ya Somalie, baza na kati ya Iran na Afghanistan, baza kuna. Et ce sont les Arabes qui sont en train de s'évanger là-bas chez vous. Même chose au Rwanda. Rwanda bakoma ko zope ba bombe, bakoma ko bombarder bango kuna. Mais Rwanda comme Rwanda lingaka kolobelo côté, Rwanda efanda kanye pona ko sala alerte te ko laksake bazana kati ya danger. Rwanda efandi nye parce que Rwanda soit disant elingaka ko laksake bango bazana contrôle ya toutes les choses. Mais il y a déjà deux fois ici on a appris que on a bombardé au Rwanda. On ne dit rien là-bas au Rwanda. Parce que ce sont les gens qui travaillent comme les proxys des occidentaux. Voilà lobby bon semaine bandi sinde to bandi ko yoka ba weekend Museveni a proposé que armée na ye kota lisusu officiellement, ils sont déjà là sans être officiels, ils sont déjà là, n'est-ce pas? Aya ko kota officiellement yoka ndenge batu ba bombarder Félix, ba docteur Mukwege ba telemi, batu ba lobby na batu na ye moko ya Félix Sekedi ba Chani, tous ces gens là ont refusé cette histoire, n'est-ce pas?
bayoki soni lobi batindi soki gouverneur na bango batiaki kuna ya militaire aya ko démentir. Mais gouverneur aya ko démentir lobi lelo na tongo lokola batu ya Kivu lokola bazalaka vigilant ba filmer ndenge ou armée ougandaise ekoti na ba donc na biloko na bango nyonso na ba uniforme bakoti même pas lokola ba civil na ba uniforme bakoti. Sikoyo gouverneur akoya ko yebisa so lisusu nini? Gouverneur akoya ko démentir les sources. Boki ko démentir te parce qu'il y a pas longtemps awa armée Kenya ne kotaki. Armée Kenya ne kotaki. Yemoko Félix ayebisa kibiso ke armée Kenya ne koti parce que baye ko salisa ko bundisa soki ba ADF baye ko salisa. Mais l'armée kenyane est entrée. On a vu l'armée kenyane entrer. Moi je connais des gens dans les Beni, dans les Rubero là-bas, ils nous ont appelé pour nous dire que oui ba Kenya basi ba komaki na bango bazali awa. Ils sont là-bas les Kenyans. Bosco ba Kenya bayaki, les Kenyans sont là, les Sud-Africains sont là, les Ougandais sont là, les Rwandais sont là, tout le monde est là. Mais si ko bino yope Félix olobike, oké ko sala état de siège ya yo Félix, oké ne ko sala ngo nani? État de siège ya nani? Parce que ce n'est pas possible que vous allez nous dire que bozoko sala état de siège, bobengi sipe ba militaire wana nyonso ti lelo, soi-disant, ti siko bozoko kako contrôler te, soi-disant, ADF ango bazalaka combien? ADF ango bazalaka combien? Non, eza makambe contrôler ADF te. Ezali question ya ko contrôler est de la République na ba armée ba multinationaux ba continuer ko piller. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi a sali état de siège? État de siège Félix Asalaka yango, ce n'est pas pour nous protéger nous les Congolais. État de siège Félix Asalaka yango pona atinda ba FARDC na ye. Ba militaire na oya ba luba mikolo ya teli biso kuna ba kende ko mépriser peuple oyo azali local. Pourquoi? Parce que peuple ona ezalaki ko telemela déjà MONUSCO. Vous n'avez pas vu? C'est lorsque peuple ebandi ko beta MONUSCO mabanga, peuple a décidé que kotel me la MONUSCO est ba kende bo kende. Félix abengi état de siège. Pourquoi? Parce que il faut qu'on maîtrise petit peuple, pour na petit peuple a déranger te ba o bazali ko piller. C'est ça l'état de siège. Parce que de toute façon depuis état de siège ya Félix ya bilan zanini. C'est pas bon maraka ba civil. Vous allez nous dire que vous avez invité les Kenyans, vous avez invité les Ougandais, les Rwandais, tout le monde est là. Parce que ba Rwandais na ba Ougandais, ba ipare na ba accord oyo ya Sun City, ba loba ke il faut bazala kape na kati ya Congo pour ba protéger ba frontière na bango. Baza na ba frontière na bango te, mais bazala kape na kati ya Congo pour na protéger ba frontière na bango. Ces gens-là, depuis qu'ils sont là pour protéger, soi-disant protéger. Mais les civils meurent toujours. Donc, état de siège, normalement, eza pona nini. État de siège, ezala ki te pona et protéger ba civil ba koufate. État de siège, ezali pona ko protéger ba multinationaux. Ça veut dire qu'on méprisait ba petit peuple. Oye ba ko telemela ba multinationaux. Petit, bota la kaka tangu kaka Félix abenga ki état de siège na ba Rwandais na ye, na ba Ougandais, tout ça. Yoka ne Félix azui mutu makasi. Félix akomi ko kende kuna, ko signé ba contrat na ba Museveni, ko kotisa ba business nyonso ya ba Rwandais. Tala lelo ba business ba Rwandais kotaki. Bino bakadi so état de siège ezala kite ndele ba gomatricien ba fana ki ba otala nenge ba compagnie nyonso ba Rwandais ye. Balingi ba telema, balingi ba mabanga, balingi ba se révolter. Mais pour faire passer tous ces contrats-là, y a ba Rwandais, y a ba Ougandais, ba ya kotonga ba balabala, ba sala onyo so balingi, aéroport international ya Goma, et comme siège ya soki ya Rwanda Airline, bino bokanisi soki état de siège ezala kite oyo ba Congolais ba ke kuna ba mépriser bande kona bango moko te. Oyo kanisi ba gomatrice balingi bandi mama kambwana facilement. Non, balingi bandi mango te. Yango wana Félix ataki état de siège parce que ayeba ki ke ba contrat wana nyoso kozala signé, ba compagnie wana nyoso ya ba Rwandais na ba Ougandais ekoya, ça veut dire soki ye ba Congolais ba déranger bango te. Pour qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire état de siège. Ba militaire congolais ba ko mépriser sikoyo ba Congolais, pour ba Congolais ba telemate basa la désordre te, batouana baya ko s'installer. C'est ça que Félix Tshisekedi a fait. C'est ça que Félix Tshisekedi a fait. Dites-nous, depuis Félix Tshisekedi a kota ki na pouvoir, 3 ans, état de siège na ye, bilan ezali nini na kote ya Congo, bilan eza nini? Bilan ezate d'abord eza catastrophique. Mais bilan na côté ya ba voisin eza kitoko makasi. Parce que bilan wana ya Félix Tshisekedi ya kosala, Félix est venu travailler pour le Rwanda. Le bilan du Rwanda est très positif. Parce que Félix a pesi bango ba contrat, Félix a pesi bango ba aéroport, Félix a pesi bango ba misala ba entreprise na bango ekoti, ba biloko nyonso ya ba Rwanda ekoti.
Non seulement ba kotiti na nord na sud Kivu, ba estande yango ba keti Lubumbashi. Ba avion na bango komi kokota tikuna. État de siège yaki parce que ba congolais ba telemate. Parce que ba yebi ke ba na Goma musala na bango ko telema ko bamba mabanga ko tumba ba mituka batu na nzela. État de siège. Tant ba koma ki état de siège, ye gouverneur ya bino ayebisa ki bino nini. Soka kangika ka moyibi na kati ya ville abatumbiye publiquement ba pendre ye. Pona ko intimider ba congolais ke ça veut dire que oya ko meka ko telemela biso, oya ko meka ko telemela ba rwandais to ko tumba ye publiquement. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Vous n'allez pas nous dire quand même que vous avez appelé état de siège. Ça veut dire que vous avez envoyé tous vos militaires là-bas parce que pour aussi ça problème ya Congo, si ma en même temps bozali ko benga ba Uganda li susu baya, si ko état de siège za pona nini. On se demande état de siège za pona nini. Bilan na bino ebimi awa soki soit déjà budget national, budget ya mboka ya kosali la mboka. Budget ya mbongo ya mboka, bosali 37% ya budget wana efuta ka bino ba institution. Efuta bino, donc bas salaire da bino 37%, bopesi armée 3%. Un pays, donc nous sommes dans soi-disant dans l'état de siège, toza na kati ya guerre, bopesi 3%. 3% on a sait pas ce que asili sabitumba o asalani. Boyebi sabiso. Tout ça avec les Congolais qui ne réfléchissent pas, qui sont encore en train de nous dire jusqu'aujourd'hui qu'ils ont Fachi Béton. Fachi Béton. Fachi Béton. C'est vrai ça, vous êtes en train encore de dire Fachi Béton. Mais les Ougandais sont entrés aujourd'hui. Hier, votre gouverneur a démenti que les Ougandais n'allaient pas venir. Les Ougandais sont arrivés aujourd'hui. Qui peut nous expliquer comment est-ce que les Ougandais sont entrés aujourd'hui? Qui peut nous expliquer ça? Hein? Nana ko expliquer biswango. Ils sont là officiellement aujourd'hui. Ils sont là. Ils sont venus traquer les ADF, soi-disant. Et les Kenyans sont là parce qu'ils sont venus traquer les ADF. Les Rwandais sont là parce qu'ils sont venus traquer, soi-disant, les Interahamwe. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait 25 ans, comme 20 ans, que les Rwandais traquent les Interahamwe. Jusqu'aujourd'hui. En même temps, les villages sont encore en train de se vider. Vous avez vu, dans l'état de siège, bah village bazo kokima. Na kati ya état de siège ya Félix Tshisekedi, batu bazali kokima nanu ba village, baza kokima. Na kati ya état de siège. Là où il est là-bas avec son armée, là où il a invité soi-disant ba Ougandais, ba Rwandais, ba Kenya, ba Sud-Africains, ils sont là-bas mais ba village ezali nanu ko se diminuer. Tout le monde est là-bas pour contrôler ses intérêts. Les armées là sont là-bas pour accompagner leurs intérêts. Pourquoi? Parce que ba compagnie na bango eza kuna na kati ya bazamba, na kati ya ba walikale, kuna na kati esika ba avion na bango ekite la na kati ya bazamba pour bazo ba kolta. Donc ces gens-là sont là-bas. C'est une guerre de multinationales que Félix connaît très bien et Félix et ses frères Balouba se sont dit ceci parce que les Balouba les écrivent. Balouba komakango. Balouba bazolo bababio, soki ezalaki ke pourquoi toko pesa kaka. Mais j'ai vu les Balouba écrit ça. Ils ont écrit que pourquoi toko pesa kaka est yango te kaka balamoko ba Rwandais comme ça, problème à est problème o yamboko ici là. Les Balouba disent ça. Ils le disent sans gêne. Ça veut dire que vaut mieux donc ko pesa bango basala oyo nyonso balingi, OK? Que bango kuna kote ya Kinshasa baoki kofanda na kati ya pouvoir na bango bakozala genete mutu moko te kosala bango mabe bafanda kuna ba kipe ouest batikela ba Rwandais ba Ougandais ba kipe est. C'est ça ils sont en train de nous et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont conscients que la guerre qui est là-bas, c'est la guerre des multinationaux. Et ces multinationaux-là, ils ont comme leur proxy, bah Ougandais, bah Rwandais, bah Kenya, qu'ils viennent là-bas protéger leurs intérêts au détriment des Congolais. Félix est conscient. Tala makamba basali lokola ba yeke ba okote ba Ougandais lisu officiellement parce que bako bomba ngote c'est officiel ba koti si ba Ougandais ba news ekolobelango lokola ba yeke ba koti ba Ougandais officiellement ba limba ko sasu Ougandais officiellement qu'est-ce qu'ils ont fait batindi Koffi Olomide na est de la République Koffi akende ko betela batu musique kuna na Goma akende pe ko beta na Bukavu tant que bango bazo signer ba accord ça a toujours été comme ça on doit envoyer les gens pour distraire les gens. Pour na ba Congolais batale la makambo ngote lelo botala ba vidéo bi botala ba photo oyo ba Ougandais ba koti botala ba Congolais ba bango nyoso batika kama maboko na matama
Bakongolais bati maboko na matama baotala. J'ai vu même une petite fille qui m'a fait peur, qui m'a fait pitié. Une petite fille peut-être de 14 ans, 12 ans, afandi wana zakotala kangi maboko zakotala. Pourquoi? Parce que la petite fille ne connaît pas l'avenir. Azokomona déjà nenge insécurité na ya ba viol lisusu eye. Parce que les militaires là, ce sont les gens qui ne sont pas disciplinés. Ce sont les gens qui ne sont pas disciplinés. Parce que état d'esprit à militaire ezalaka esika akomi aukine kolala moi signon so alingi. Pourquoi? Parce que lobby na yezali garantie parce que lobby à cause de l'isasi ya kofi. C'est ça l'état d'esprit des militaires. Et si kanyo so militaire akomaka il faut aluka mwasi akubanda kolala parce que lui il faut enjoy bisengo na ye nyonso ya mokili lolo parce que un militaire vit seulement pour aujourd'hui. Les militaires ne vivent pas pour demain. Et surtout ba militaire o bazalaka na front batinda bango na front line wana. Ba vivre seulement pour aujourd'hui. Un militaire ne peut pas planifier demain ko sala nini parce que ayebite ya lelo, ayebite ya lobby parce que ayebi ke lelo à cause de lisasi pe akufi. Loko lelo na cause de lisasi pona kufa, ba melaka babangi, basalaka ba drogue parce que il faut pas zala na kati ya mutu na état esprit na ye ezala ya kobanga. Donc il faut zala droguer. Il faut se droguer parce que soka zui lisasi ya zui lisasi. Il doit se droguer tous les jours. Et tous les jours, lorsqu'il se drogue comme ça, il doit chercher une femme pour coucher avec. Et qui deviennent des victimes, ce sont les gens, eska botindi bango. Et lorsqu'il couche avec les gens comme ça, il va pas se protéger non plus parce qu'il peut mourir demain avec nalisasi. Ça veut dire que azali ko kende ko lala kabasi, ko viola kabasi, ko sala sexe n'importe comment, et dans ces, na ko kende ngona bazali ko ramasser ba maladie, bazali ko kaba ba maladie. Voilà, Félix Ayebaki qui état de siège makamuna ya ko signer ba accord na ba Uganda ezali ko ya. Félix atinde libiso Koffi Olomide. Aya ko beta na Goma, aya ko beta pe na Bukavu, atindi pe Nyakeru na Kisangani. Ba ya ko distraire biso. Ba de ko ba bolingo. Moi j'ai suivi les histoires de Koffi Olomide na kati ya Goma pe na Bukavu. Ba kei tala dinge ba kei soit disant quartier latin et kei ko sala fête na bango soki anniversaire ya quartier latin. Mes chers amis, quartier la teke osala anniversaire na ye na Goma pe na Bukavu. Mais ça propagande parce que tala batu Koffi Olomide amemi batu lokola ba Kisi Njora na batu ne wana nyoso ya jalelo na Bukavu. Mais si vous allez sur la page de Kisi Njora, bozola na makambu Kisi Njora azali ko sala. Azali ko pesa communication kuna na Kinshasa kolobakeo. Goma ezaki toko, Goma kutu bitumbezate, tala kutu tobeti. Est-ce que bitumbezali awa? Bitumbezate? Est-ce que bino moni problème awa? Donc ba yepo na ko communiquer na batu bazati kuna na Kinshasa ke bango lokola babeti kuna na Goma, bango lokola baza kuna na Goma, ça veut dire bitumbeza na ngote na Goma. Propagande. Propagande. Vous comprenez? Parce que même ba Congolais baza na Kinshasa ko lobabi oh, mais Goma ngo bazoke de kobeta kuna alors que bitumbezali kuna. Donc bitumbezate Kisi Njora za ko lobango na batu na ye ya jalelo. Ba fande bazoko sala ba live. Baza koloba ke oh tobeti awa eza bien Goma kitoko Goma poto Goma eza lokola kaka poto tala bien malili tozoko lia bien bitumba kutu eza na ngote bitumbezate bongo état de siège eza kuna ponani bitumbezate bongo pourquoi Fachi Beton na bino asali état de siège na Goma, n'est-ce pas? J'ai suivi leur concert. Soko tel nakati ya concert eska babesi nakati ya Goma, il y avait pas plus de 200 personnes. Il n'y avait pas plus de 200 personnes na kati ya Salwana. Même chose na Bukavu. Na Bukavu, ici, babeti concert, il n'y avait pas plus de 200 personnes. Il n'y avait pas plus de 200 personnes, n'est-ce pas? Ça veut dire que Koffi Olomide a faire biso croire que akendaki Goma pour qu'il nous mette la moins à 200 personnes. Koffi Olomide ne va pas nous faire croire que akendaki Bukavu pour qu'il nous mette la moins à 200 personnes, n'est-ce pas? Tournée na ye ya Est de la République a été sponsorisée par Bahati Lukwebo, Mutuazali Mutuya, Fachi Beton, Bazali Koningano ko salela Félix Ekuna, propagande ya Félix nakati ya Kivu. N'est-ce pas? Parce que Bahati yemo kwa zoko ko convaincre ba Kivu siente. Bahati ko convaincre bisote. Bahati ko convaincre bisote. Biso nyoso ba Kivu siente yebi ke Bahati ko convaincre bisote. Et puis biso tozalaka batu ya toza déterminer soki to lingi lisusu te, to lingi lisusu te. Et puis to yebi ki to lingi li fachite, to lingi yete. Ata ba yeli biso nani lelo ba koko kako convaincre biso lisusu te. Fini l'histoire de Fachina Est. Voilà parce que Bahati azoko kako convaincre biso te, Bahati
na kati ya parti politique na ye na message na mutu na ye Fachi Beton ba moni balobi non toti na Koffi Olomide lokola Koffi Olomide a okende kuna kokende koyemba bokoki koyebisa ngate ke Fachi Olomide ye Koffi Olomide akoki ko déplacer orchestre na ye mobimba batu na ye nyonso ya presse batu na ye nyonso ya Jalelo afutela bango ba billet ba fanda na Goma bakende kobetela batu 200 lokuta bakoki te bonga o bazu yango wapi parce que mutu na kati ya business il faut bimisa intérêt n'est-ce pas okende kobetela batu 200 te batu ba sponsoriser ba concert ya Koffi Olomide ezali baati lukwebo na Fachi bakende kuna balinga ko faire avaler ba kivusien lisusu makambi ya Fachi Beton parce que nakati ya Bukavu concert ezali na landaki ba concert na ye nakati ya Bukavu nakati ya concert Koffi Olomide azali koyemba Fachi aza koyemba Fachi nakati ya concert mutu moko kutu nakati ya crowd kuna agangi alobi non aweza makambi ya kamere oui Koffi aza koyemba Fachi nakati ya concert video wana naza nango natindeleki yango zoro Fachi aza koyemba nakati ya concert Fachi aye kobongisa mboka Fachi aye kobongisa mboka yena baati lukwebo na Fachi ba sponsoriser Fachi na baati ba sponsoriser tournée ya Koffi Olomide na Est de la République pour na bakende kuna kosala propagande na bango ya kolinga ko faire biso avaler Koffi Olomide ya to avaler nani ye Fachi toko avaler Fachi te Yemoko Koffi avant bima Kinshasa azoko sala asali combien de vidéos ninga za sala propagande ninga za koya na Est balobi oba na Est boya ko yamba Fachi boya ko yamba Koffi na aéroport Goma tozoze la boya ko yamba Koffi na aéroport mwana ya Goma nini yako yamba na aéroport mutute ko yamba na aéroport Koffi Olomide. Nous sommes dans la guerre. Biso tozana ba esprit na binote ya distraction ba tumoko ba inconscient tozana kati ya guerre bino boza ko betela biso ba musique bino makati ba kuna na Goma batu ba ko yemba te mais ba préférer ba yemba makambi ya mboka. Nous avons des artistes engagés là-bas qui sont en train de chanter pour la nation. Pour na ko éveiller peuple que tozali prise en otage. Bozo ba musique to ya bano ya ba Swahili nyoso baza ko yemba makambi ya buzoba te baza ko yemba makambi ke mboka ekufi. Koffi bino bokolo ba mesana ba distraction ba lisano boti na lisano na bino kuna na Kinshasa isika ba politicien na bino ba pourri bazali la pourriture nationale boti na kuna na Kinshasa bolingi boya ko binisa bato ya Goma osali ba publicité baya ko zela na aéroport na baati lukwebo mutatindi yo kuna parce que lelo na moni olati elamba ya baati lukwebo lelo na baati mutu soit disant azana Kivu na maboko na ye baati akoki ko mobiliser batu baya ko zela wata na aéroport Koffi Olomide. Vous n'avez eu personne venir vous chercher à l'aéroport soit disant n'est-ce pas nakati ya salle na yo obeti na Goma kuna na salle ya hôtel wana bobeti na Goma wana vous n'avez pas recruté plus de 200 personnes batu bo recruter kuna ba 200 personnes wana la plupart des ba militaires ba militaire wana zali ba gouverneur ya Fachi Beton na batu na ye bazali wana. Donc vous êtes allé chanter pour votre propagande ya batu ya Fachi, n'est-ce pas? Batia Kisinjora bopesi bango ba loba buzoba wa ninge oui en tout cas ça les ton ezaki bien batu ba ikotala vraiment musique wana ba rwandaise ba rwandaise ya kitoko baza ko tuna na babio yo zui moi cité botala ba video ya Kisinjora aza otuna ba master na ye oya Jalelo donc bino bozui ba cité ba rwandaise wana nyoso bazaki na kati ya salle wana donc bino bozui ba cité bango be bazo ba non ba pesi biso ba numéro parce que lokwa to okende Kigali to okende kokuta na bango lesusu na Kigali ba rwandaise ngo kitoko mipende minene ba rwandaise kitoko ba solola ka bien bla 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 tout ça nde makamba kende ko sala kuna les enfants inconscients Koffi Olomide, t'inquiète pas. Yango biso to yebisa ki Koffi Olomide awa na poto ko yaka lisusu te. Kende ko beta na Congo oyeba réalité ya Congo, n'est-ce pas? Kuna na Goma eska bokenda ki Koffi Olomide o comprendre ki ata ba salle spectacle ezalité. Na Bukavu kuna ba betisio na Bodega, ba place wana ezali lokola banganda. Eza lokola banganda. Bazo betsa na ba place lokola banganda. Bazo ko betsa na ba salle ya ba hôtel. Parce que il y a pas de salle pour des spectacles na mboka wana, il y a pas de salle pour spectacle. Okomi ko beta na ba place lokola banganda, est-ce qu'on cause pas plus de 200 personnes?
okobeta na Congo, okoyeba réalité à Congo. Nous, on s'en fout, soko Kigali, okei, je ne sais pas wapi, mais awa na poto Koffi Olomide, okoyaka lisusu te. Okoyaka lisusu te Koffi Olomide, awa na poto okoyaka lisusu te. Bokende kobetela ba pouvoir, bokende kobetela nenge pouvoir est sponsorisé yo, okende ko sala tournée na Bukavu, okende ko sala tournée na Goma, sima okende ko suka na Kigali, parce que lokola pouvoir na bino oyo, elingie sala lokola Goma, Bukavu, Rwanda, Kigali, tokoma eloko moko, n'est-ce pas? Okende ko sala tournée na yo kuna, kende ko sala tournée, mais na poto awa Koffi Olomide biso pe toza na maele, toza kozela yo. Oui. Toza kozela yo. Bazo kende kokotisa ba Ugandais, batindeli biso Koffi Olomide aya ko distraire biso. Bazo kende kokotisa ba Ugandais, batindi Nyakeru akende kuna na comment ça s'appelle? Na Kisangani, akende ko distraire bana Kisangani. Pourquoi parce que bana Kisangani soki bayoki ki bakotisi ba Ugandais eza traumatisme. Moi j'ai vu des Congolais écrire ici. Sœur Nanga Azaliawa, Mamie la Grande a écrit ça sur sa page parce qu'elle vient de Kisangani. Tant une nouvelle yaba Ougandais kwei. Mamie la Grande a commis. Alors ça lui a rappelé beaucoup de mauvais souvenirs. Et ça dit traumatisme. Bon batu oyo baleka ki na kati ya ba guerre wana ya 7 jours, ils ont perdu les gens, ils ont perdu des familles, des membres de famille, ba boma batu ba Ougandais na ba Rwandais ba boma batu na Kisangani pour dire à ces gens-là que officiellement batu ba koti lisusu. Mais c'est du traumatisme. C'est du traumatisme. J'ai vu aussi un frère kivusien qui a écrit aussi. Tango ba Moni Kagame ye lisusu na Kinshasa, frère wana akomi alobi mama nanga ye e traumatisé nga lisusu, ça m'a rappelé encore ndenge tokima ka Bukavu toleki ba Kisangani ti tokomi Kinshasa makolo. Vous pouvez imaginer les gens qui ont quitté le Kivu. Baleka banzamba bakota bazamba baleka ba Kisangani baleka ti bakoma Kinshasa batu ba se retrouver na Kinshasa makolo. N'est-ce pas? Ces gens-là, nakatia kokima ndenge wana, bakendaka baza ko bomisa bande kona bango baza kukufa na nzela, parce que beaucoup de gens sont morts dans les chais. Nakatia nzela, ba choléra, ba malaria, kozanga kisi, komela ba mai ya mabe. Beaucoup de gens ont enterré leurs frères na nzela pona kokoma na Kinshasa. Mutu wana akomi asalaki bango ndenge wana, boye na ye lisusu na Kinshasa. Il y a quelqu'un qui a écrit. Alors qui rappelait ba souvenir ya mabe nenge ba kimaka kolongwa ba Bukavu kuna ti ba koma na Kinshasa makolo ezoka bango ba mwana po ba koma abi e rappeler nzela wana nyonso mobimba. Mena pona ko disre bana Kisangani ba yebi ke baza kokotela bango ba buro na bango lisusu baya batindeli bino Denise Nyakero akende kuna ko distraire bino. Soit disant aye koyoka ba pasi na bino, aye koyoka ke bozana maite, aye koyoka. Mais Denise, musala ne sali koyoka te, batu wana ba yebi ke bino nde ba président bozana pouvoir. Boza wana ça fait 3 ans. Votre travail ce n'est pas de venir écouter. Ça parce que il fallait ki boye ba déjà ba problème na bango avant ba voter bino, soit disant ba voter bino, il fallait boye ba déjà ba problème na bango et boye la bango ba solution. Ezata yo koyoka bango te. Ezata ke bokei siko kotala toyoka kabino tangu tokota ka pouvoir boye bisa kibiso ke problème ezali boyena boye. Nous avons mis les moyens sur place pour na kobongisa boyena boye. Maintenant na ye kota la suivi. Est-ce que suivi est salamaki na bambongo to pesa ki po basala boyena boye. Voilà ce que vous devez faire. Yo keli susu kuna soit disant OK koyoka. Ngape na ye kolala na kati ya molili neti bino. Quelle bêtise. Ngai pe na ye kolala na molili lokola bino. Ngai pe na ye koyoka pona memelango epa ya papa. Ça fait 3 ans boza na pouvoir. Ezata ya koyoka te. Et c'est là qui est la temps ya suivi boya kotala soki makambo e botina ki basala kuna esi esalami. Ezata ya suivi. Ezali tante bokende koyoka. Mais comme les Congolais ne sont pas intelligents, ils vont penser que oui, aye koyoka po aye sa papa mokonzi pona basa ela biso. Mais ba province wana nyonso etikala ki wana bakenda koyoka basala ni. Basale le côté ba préféré batia ba mbongo wana nyoso na kata ba voyage na bango ba voyager basala tourisme fachi aza ko yebisa biso soit disant ba yebisa tango sala ka voyage na ina na ba voyage fachi ye moko yebisa biso na ina ne wana eke ba dépenser 50 millions, n'est-ce pas? Lelo baza ko yebisa biso 3 ans après ça déjà plus il y a 100 voyages baza ko yebisa biso izaka ka 50 millions. 50 millions, ça ce n'est pas vrai. Il faut vous agir na kati ya 150 millions. Parce que première année seulement, yangomoko, bo dépenser déjà 50 millions.
tozonga tomata baomona lokwa 50 millions zelo côté tomata tozonga na Congo siko toza na 26 provinces 50 millions wana vous pouvez vous imaginer ceux qui batiaki 1 million 1 million 1 million na chaque province et tonga école moko ya malonga na 1 million déjà école ya 1 million za mbongo ebele n'est-ce pas chaque province ekoke ko bénéficier na école moko na hôpital moko au moins moderne ou bien université moko na hôpital moko moderne il y a 1 million n'est-ce pas 50 millions na bamoni yango eza eloko te ba ici soki o ba dépenser na bango kaka 50 millions na première année n'est-ce pas mais bazokende koya kotindela bino Denise aya koyoka soi-disant bapasi na bino tandis que bango baza ko dépenser mbongo nyonso ya l'état na kati ya ba voyage na bango mais aza koyoka problème na bino n'est-ce pas Félix Tshisekedi a eu 36 millions de dollars à dépenser en na Jeep. Pour na Félix na ba Jeep ya ba député. Ba député ba kanga ba manga na bango libela. Pour Félix asala kama kambu son na présidence. Ba député ba loba kalisusu eloko moko te parce que baza na ba Jeep. 36 millions de dollars. Tandis que na Rwanda pour na ba développer compagnie na bango ya raffinerie na 5 millions de dollars. 5 millions ya pamba. Ya ko raffiner or. 5 millions de dollars ya pamba basala compagnie na Rwanda ya ko raffiner oro e utakepa na biso. Félix Tshisekedi a dépensé 36 millions de dollars. Ça veut dire ceux qui tolnge to sala ba raffinerie na Congo ya ko raffiner ba société ya ko raffiner or na biso moko po ke ndaka susu esika mususu te ba raffiner yango to ko sala ata au moins ata 7 entreprises. Et raffinaka or epai na biso po batu na biso ba congolais bazwa musala. Nos gens devaient avoir du travail. Mais Félix ne crée pas le travail chez nous. Il préfère corrompre ba député ba lobaka lisusu le côté ye asignaka ba accord na ye na Rwanda. Po ye alia. Mais a créé musala te pour ba congolais. Mbongo ya ba Jeep wana ya ba député tokokaki kosala plus ya 5 raffineries na Congo topesa batu na biso misala or wana baki na ko raffiner ngoli susu te na Rwanda. Non, Félix a trouvé bon a créé les bino emploi te mais a continuer ko créer emploi pour na Rwanda. Baza ko fungola ba usine ya ko traiter coltan na Rwanda qui leur coûte 15 millions de dollars par usine. Avec 36 millions de dollars au apesa ki ba Jeep ya ba député tokore ko sala des compagnies ya ko traiter coltan ba congolais bazwa misala. Chez nous on ne crée pas l'emploi, on crée l'emploi pour les autres. Yango na tuna kibino ba taliban mandat ya Félix et bénéficier nani bilan positif wana bozoko yebisa biso eza positif wapi eza positif na Rwanda ou eza positif na Congo parce que bango nde bazwi ba contrat ya ba or ya ba diamant et puis bino moko bozali ko yebisa biso ke parce que bango bazali organisé. Ça veut dire que bango baza organisé to kopesa bango ba misala bango bazwi ba contrat ya misala, ils créent les emplois pour leurs frères. Nous n'avons pas créé l'emploi pour nos frères, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'argent pour créer ces usines. Nous avons cet argent, mais Félix azosala nanko po na Congo etikala kaka ndenge ezali po ba multinational ba continuer ko yiba biso ba congolais bazala frustré bazanga misala ba Félix azako sala nanko. Dites-moi pourquoi est-ce que Félix azo mbongo wana te ya ba Jeep a créé ba compagnie na Est de la République? Pourquoi parce que ezali na kati ya agenda na bangote Est de la République et bima na kati ya problème ezali na kati ya agenda na bangote. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas pris les 50 millions oh bah ça 50 millions ya pamba alors que 50 millions ya voyage wana salaka une année 3 ans ya ba voyage parce que ba voyage multiplié qui 50 millions wana soi-disant pour biso tozo estimer zali plus de 15 millions 150 millions 50 millions wana ya za ko biso pourquoi bazwaki te chaque province est bénéficié na école moko moderne ou bien université moderne il y a 1 million de dollars na hôpital moko moderne il y a 1 million de dollars toke ko investir 50 millions wana na kati ya 26 provinces wana ndenge wana n'est-ce pas? Ça ne les intéresse pas. Ozali ko intéresser bango ba Rwanda balia bango pe bazomba bongo na bango po mukole kosile la bango bakende pa na bango na ba Europe bakende na bango. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose.
Bino Baluba, nazongela nano Bino Baluba. Vous savez, moi je ne m'attendais à rien à ces gens. Pourquoi? Parce que nga de façon Baluba ba chokanga depuis kala. Parce que ce sont les gens qui n'ont pas l'attachement de terre. Muto azan attachement de terre te azali ndoki aza sorcier. Muto azan attachement ya terre te azali mututo kosa la confiance. Ces gens-là n'ont pas l'attachement de terre. Bazan attachement ya terre na bango même pas. Ce n'est pas vous qui vont protéger. Les gens là n'ont pas même pas l'attachement de leur propre terre. Bakasa ikune ezali ko kufa, bambujima ibaka nanga eloko ezali te, bakimi bango nyonso bakina ba province batu mususu, bao bazana poto bae ko fana na ba poto na bamboka batu mususu, bafani na ba Canada ba senkastere kule na Canada, bafani na Europe kuna, donc makambi ya mboka etali bango te. Bao bazana Kinshasa makambi ya mboka etali bango te. Les Kassaïens, pas les Kassaïens, mais les Baluba, c'est un peuple qui vit comme un petit caïen. Ce sont des petits peuples caïens qui ne sont pas stables. Baza stable, te baza na tete, balinga ki pa ina bango te, bakimaka. Tandis que d'autres provinces, ce sont des gens qui ont l'attachement des terres. Par exemple, nous, si les loba tu pas na biso baza ko bundisa, parce que eza problème d'attachement à terre. Et comme les Balouba pensent que, comme eux, ils n'ont pas l'attachement des terres, c'est tout le monde qui réfléchit comme eux. Et ils peuvent vous vendre parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Bazan attachement à terre. Bazan ba terre oyo, bazali attaché na yango, na sentiment ou bien historiquement, ils s'en foutent des terres. Comme ils s'en foutent des terres, pour leur propre bénéfice, ils peuvent même vous vendre vous, pour bank zoab oya bango cash, baki makokeno fana na bapoto. Les Baluba m'ont choqué. Oui, que pour la première fois, na mona Baluba, muluba kufi na pot na muluba kufi na Afrique. Baye ko kundaye na poto awa. Bazu nzoto na ye kuna na Afrique. Baye na Congo, même pas n'importe quelle Afrique. Muluba kufi na Congo. Ba longoli nzoto ya muluba na Congo, baye ko enterrer yango na poto. Est-ce que c'est normal? Dites-nous un peu, est-ce que c'est normal? Nous voyons d'autres personnes oyo soka kufeli na poto susi na etango azako kufa azako loba bakende kokundaye na mboka na ye bakende kokundaye na mboka na ye le contraire avec les Baluba muluba kufi na Congo balongoli ebembe na ye na Congo baye kokunda yango na poto. Moi j'ai vu ces cas-là et choquant à mabe. Non seulement kamoko na tangu ya ba Covid awa Baluba belebele bakendaki kuna na Congo kokende koluka misala kule pa fachi bakufa ki kuna na Covid bande kona bango baza ko senga awa na bapoto na ba Europe baza ko babio balingi bakor wana ba fanisa kuna na morgue ba bomba yango kaka parce que tangu banzele ko fungama balingi bakor ya bande kona bango na baya kokunda ngona ba Belgique Baluba boyo kama kambuana wapi. Mutu akufi na Congo, balongoli nzoto na ye na Congo, Congolais, akufi na Congo, balongoli nzoto na ye na Congo, baya kokunda yango na poto. Ça doit tout vous dire. Ça doit tout vous dire. C'est grave. Moi, je n'ai jamais vu ou entendu les choses comme ça. Les Baluba sont morts ici, na tango ba Covid, avant Covid, ba kufi, et belé toyi bazongsi manzoto na bango na ba poto. Ça veut dire que bazana attachement ya terre, bazana bolingo ya terre, bazana ba bolingo ya sentiment, bakoki même ko teka terre, po yazwa profit na ye akende ko vivre, akende ko trembale lokola petit caïen, akende ko trembale mokili mobimba bazana place ite. Et puis est-ce que nyoso za ko kende ko trembale atia bino mal à l'aise. Parce que Baluba ne musala bango ndenge wana. Et si nyoso bazako kende ko trembale et pas ina bango te, bazako kende ko tia baninga mal à l'aise. Kuna na katanga iska bazali bazako tia batu ba mal à l'aise ba Congo bakomi kokoma ba Congo kuna na bandu ndusika bazali kokoma batu ya bandu bakomi ko babio bazomo na ndre babuka ba pont mususu po Baluba ba continuer ko yaka les sources te parce que et na ba pont à partir de ba pont mususu de bazali kokota. Les gens qui fuient chez eux pour aller chez les autres et pas na bango bitumbezate et loko moko ya e koki misa bango e par bango ezali te bazo ki me pa ina bango. Pour qu'il n'est pas bateau mususu. Pour ne pas la bino tant bako koma kuna, balimba tia bino mal à l'aise, boki me pas inabino, boki me pas inabino. Félix a quoi protéger biso bata STT, a quoi protéger bisoté, parce que nous connaissons leur comportement. Ce sont les gens qui n'ont pas l'attachement de terre. Bazan attachement ya terre te, bande ko ba bolingo, to sepe la ka loko la kutu bango bazala kata na frontière te.
Si ces gens-là étaient aux frontières, balinga ki ba se couple na ba Rwandais, na ba Ougandais, po baya ko boma biso libela. Bo senga nzambe merci baluba bazaka na frontière te. Balinga ki ba, donc basa la force, front national, yaba ima impaya. Ba se couple na ba Rwandais, na ba Ougandais, po baya ko boma Congo, baya ko partager ngo. Soki zala ki baluba bazaki na frontière, nde bango moko bandima ko kende na kati ya Rwanda na Uganda. Soki zaki bango na frontière, je vous jure. Si ces gens-là étaient aux frontières, balinga ki bandima ke ba se détacher ba ke ina bango. Balinga ki bandima ndengwana, je vous jure. Parce que ndenge zali awa bango moko baza koyebisa biso ke kasi photo si sakaka ba problème wana toyo kana kaka na ba Rwandais to pesa bango kaka lokola bazali stable mais donc na volonté na volonté ya ba kivusien te na volonté na bango ya baluba ba pesa ba Rwandais ba sala o balingi contre volonté ya ba kivusien. Donc, ce qui est qui volonté à bango baluba, balinga ki ba pesa déjà Rwanda na Uganda, ba pesa bango Nord na Sud Kivu na Ituri, et kene nango comme ça bango, bazala, makamwane makelele wana batika kosala bango makelele wana. Ce qui est volonté na bango. Mais comme si ils ont volonté na bango, les Kivusiens sont chez eux, ils sont en train de se battre chez eux, malgré tout. Vous nous avez vu, non? Nous sommes là-bas. On va Kivusien bakenda kape bazongi. Bakimi muke bazongi les soso. Malgré ba armée zali wane zali ko boma bango ils sont là-bas, et puis jamais ba ko négocier ka ki ba kokota ba kende ko koma ba Rwandais, jamais ba ko négocier ka wana. Kivusien ko négocier ka jamais koma Rwandais, Kivusien ko négocier ka jamais koma Ougandais, jamais over our dead bodies. Voilà ces gens. Talanga batoyo. Ye nyakeru o baza ko tindela lelo ba akende ko kolinga ko séduire ba tu ya Kisangani. Mais moi je vais interpeller mes frères de Kisangani ici, OK? Bande ko nanga ya Kisangani. Tangu bino bo banda ko sala ba message botindela bande ko na bino ya Kisangani boyebisa bango boye. Tangu ye Denise azali ko ya ko yebisa bino ke aye ko yoka ba pasi na bino pona akende ko yebisa mobali na ye botu na Denise Nyakeru 100 milliards. 10 000 milliards. Et ça combien? Combien? 10 000 milliards. N'est-ce pas? 10 000 milliards oyo, Ouganda, il fallait que futa et dédommager. Et dédommager Kisangani. Et ça wapilelo. Parce qu'il y a ça qu'on prétend que ayeko yoka bapa sinabino. N'est-ce pas? Ayoka bapa sinabino, bozane lo côté, boza kolala nakati ya molili. 10 milliards de dollars. Oyo Ouganda, il fallait que afuta Kisangani. Et ça wapilelo. Félix Sekedi aipsi Museveni fana naona mbongo wana sala nango ba projet oyo omoni eko bénéficier soi-disant Uganda na Rwanda, n'est-ce pas? Merci Claude. 10 milliards. 10 milliards wana eza wapi? 10 milliards de dollars ezali budget national ya toute une année ya Congo mobimba. Soki 10 milliards wana bazu yango bapesi yango kaka et se concentrer na Kisangani yango moko. Vous pouvez vous imaginer Kisangani ko sala nini na kati ya 10 milliards de dollars wana, n'est-ce pas? 10 milliards wana eza wapi? Mais tangu Denise azali ko se permettre kokoma na Kisangani, botu na Denise, nous où est notre 10 milliards de dollars? 10 milliards de dollars na biso azali wapi? Mobali na ye Félix a préféré asa la kope na Museveni. Alisi Museveni abineo fanda na 10 milliards de dollars na yo wana sala nango ba projet na yo kuna, n'est-ce pas? Oui. Museveni aza kotonga après alobike mbongo wana ye akotonga nango ba balabala oye eko bénéficier Uganda, Nord Kivu na Ituri. Pourquoi Museveni akoki ko yebisa biso ko décider ye eloko alinko sala na 10 milliards ya ba Congolais. 10 milliards dédiés ekende kotonga Kisangani. N'est-ce pas? Museveni akoki ko yebisa biso te 10 milliards wana ako dépenser ngo ndenge nini? Museveni a décidé que akotonga babalabala entre Uganda, Nord Kivu na Ituri. Pourquoi Museveni a poni babalabala wana? Parce que zali babalabala oyo eko permettre ye
aya kosala business na ye parce que Museveni ye moko na kati ya Assemblée nationale na ye para bango parce que bango ba discuter kango na Assemblée na bango aye bisi ba député po ba député ne batuna ki babine comment est-ce que tozo kende ko tonga bala bana mboka bato Museveni na bisi bango you guys are stupid boza ba stupid vous n'avez pas regardé ba bénéfice ko yela biso Museveni a utilisé les mots là abina bango ki boza ba stupid vous n'avez pas revu les intérêts auto ko banda ko zwa Uganda e ko banda ko sala 250 millions de dollars chaque année sur babalabala wana 250 millions eko uta wapi parce que bango banda ko exploiter banda ko kota ko ya ko zwa ba or ko zwa ba coltan babalabala na bango ya ba biloko na bango eske il faut leka na babalabala wana ekende okota Uganda na kati ya babalabala wana nani ko profiter kongo ko profiter loko moko te parce que Museveni ndaza ko ya ko exploiter. C'est comment est-ce que biso tozui tondimi mbongo ya oyo il fallait que ça la réparation ya réparation ya ba damage oyo Uganda salaki na Kisangani boye bisa Uganda atikala nango mais bana Kisangani il faut botuna batu oyo 10 millions de dollars 10 milliards de dollars na bino eza wapi 10 milliards na bino Félix akabeli yango Museveni bandeko babolingo eza lokola mutu aye atuti mwana na yo na mutuka mwana akomi handicap mwana akomi paralysé n'est-ce pas sima assurance lobike mutu wana ifo futa mwana na yo mbongo fulani n'est-ce pas mbongo wana fulani wana bakufuta mwana na yo ezali parce que eza dédommagement parce que mwana na lokola atikali handicapé mbongo wana bakusombela ye chaise roulant et puis bakupete lokola koma paralysé banda kozwela ye batu bana kosokipe na ye jusqu'à la fin de sa vie n'est-ce pas pourquoi parce que mutu wana nde atutaki mais eza lokola parent mwana ne batutaki balobi na biyoke assurance dédommagé pesa mwana wana mbongo bosomela ye chaise roulant bo pesa ye bolukela ye bakea et tout ça parent lobi tete mbongo wana ekosomba chaise roulante ekosomba biloko te po réparer vie ya mwana oyo mais natia ngona mwana na mususu mwana voisin moko boye mwana wana na mona kongaza ka mwa mayele mwana voisin zaka mayele to investir mbongo ngwepa mwana voisin total eloko nini kosala nango c'est ce que Félix a fait donc otiki mwana na yo a handicapé pona o favoriser mwana ya voisin soit disant mwana voisin po mikolo langage na bango zalike ba Uganda na ba Rwanda baza mayele koleka biso baza organiser koleka biso donc lokola bango bazali organiser donc bango baza na bana ya mayele to pesa bango totala bakosala na yango nini vous pouvez vous rendre compte tandis que Kisangani boye bake après Félix après makambu onyonso bino Kisangani ekozwa kalisusu eloko mokoti parce que vous ba député na bino baza kuna na kata parlement balali pongi pourquoi parce que 10 milliards na bino eza na maboko ya Museveni basi ba azokotonga nango ba balabala 10 milliards na bino ça veut dire que guerre wana ba Uganda na ba Rwanda basala kuna ba bebisa ville ba boma ba site touristique ba boma batu ça veut dire que bino boko reparaka lisusu ville na bino te parce que mbongo wana boko tuna kango lisusu Museveni te parce que Museveni akoyebisa bino ke mbongo to suite ofuta Félix abisa biso totonga nango ba balabala vous n'aurez plus jamais cet argent Kisangani vous n'aurez plus cet argent plus jamais bino bokotika la ba handicapé ya forever parce que ces gens-là ont pris votre argent ils ont utilisé ça comme ils veulent Kisangani écoutez le makalesusu mokonini boye bisanga écoutez le makalesusu mokonini qui va réparer tout ce que les Rwandais et les Ougandais ont détruit chez vous qui va réparer ça personne c'est le gouvernement mususu ko ya après boye songo ki il fallait non mbongo il fallait réparer Museveni a pesa ngo déjà yango ne zalaka kuna e construira nord babalabala ya nord Kivu na Ituri na Uganda cet argent est parti vous n'allez plus jamais récupérer cela ye nyakero za ko yebisa bino ke ayekola na kati ya mulili na bino tandis que ye na mobali na ye bazana 10 milliards na bino ibango na Museveni 10 milliards wana yango moko boyebi nini elingeke tongela bino kuna na Kisangani savez-vous elingeke tongela bino nini bolaboza na kati ya mulili lisusu te parce que 10 milliards de dollars ezali budget national ya mboka mobimba siko vous vous rendez compte que 10 milliards wana balingi bapesa bino moko Kisangani botonga yango parce que c'est là où ils ont détruit cet argent ne doit pas aller faire n'importe quoi na province mususu non
Mbongo wana il faut pas ikende kotonga eloko ata moko te na province mususu. Non, ezali mbongo ba dédommagé ki Kisangani. Ça veut dire les 10 milliards, tous les 10 milliards doit aller à Kisangani pour ekende ko bongisa makambo basala ke kuna. Pana Kisangani ba fanya bangonye. Baota la nenge Nyakeru na mobali na ye na Museveni nenge bafandeli mbongo na bango kaka boye. Batu wana bakoki kokoma lisusu na Kisangani te. Ils vous ont volé votre argent. Bakokoma na Kisangani te. Baza bato kokoma beta ye mabanga. Abakomi bo beti bango mabanga. Botuni bango 10 milliards na biso eza wapi. Parce que bino Kisangani soki bato balongwe na pouvoir Kisangani bokomo na kalisusu eloko mon côté. Parce que Museveni aurait vous dire déjà qu'il avait déjà payé. Et il a payé en faisant quoi? En construisant les routes qui vont lui permettre lui à venir vous payer. Vous piller. C'est tout. Baza routine de la bino Nyakeru aza ko yar ko lali sabino pongi les choses qui sont importantes pour na bino boza ko tuna te. Ba ko lali sabino pongi. Kisangani boyoma mbongo na bino eza wapi. C'est là où vous devez vous fâcher. Fallait bo silika bo tombo la masasi tango batwana baye na mboka na bino. Parce qu'ils vous ont volé l'argent de votre réparation. Les gens qui ont perdu les pères, les mères, tout ça, les gens, on doit les dédommager. Batwana nyoso bakufa wana, il faut pas dédommager ma famille na bango. Banda kweza qui détruit, bana o baza qui perdu, on doit vous dédommager. Ils ont dit à Museveni, garde cet argent, construis les routes qui vont te permettre à venir piller encore dans le Nord Kivu et dans les Ituri et continuer à faire les désordres ici. C'est ça. Fachi béton, fachi béton. Bilan ya fachi na Congo ezali nini? Zéro, kijengo. Fachi, bilan na ye nyonso positivité nango ezali ko bénéficier Rwanda na Uganda. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui a profité dans le bilan de Fachi. Les Congolais n'ont rien profité. Aucun investissement durable kolokela ba Congolais misala elo komo côté. Par exemple, les aliwana. Ba contrat or apesi ba Rwandais. Ba Rwandais ba na orte, mais ba Rwandais ba préféré ba fungula ba izine kuna na Rwanda. O ba ndako yozo ba or ya ba Congolais ba memango kuna. Ezanga ki Félix Sekedi mbongo ya kosala ba raffinerie na Congo? Non, ezangi mbongo te. Raffinerie moko ya or ezali 5 millions de dollars. Chilombo a dépensé 50 millions de dollars na ba voyage. 50 millions de dollars wana et kokaki ko construire combien de raffineries ya or na Congo? Et on construire combien? 10. N'est-ce pas 10? 10, oui. Et on construire 10 raffineries. Na 10 raffineries wana so ba construire ngo. Ba Congolais combien vous pouvez nous dire qui pouvaient avoir du travail dedans? Combien de Congolais ba kokezo misala wana? Eza mbongo ndeto zangi ya recréer ba usine, ba compagnie ou bien ezali volonté mabe na politique ya mabe ya Fachi o ayebi ke ayaki nde kosalisa Rwanda na Uganda. Dites-nous. Mbongo apesi ba député, kosomela ba député ba jipe 36 millions de dollars. Na Rwanda bazo sala ba fungoli usine ya ko travailler coltan ya 15 millions de dollars. Félix akokaki kozombongo wana te atonga des usines na Congo ya ko sala coltan. Parce que coltan ya biso mo peut tonga usine parce que l'argent là existait. Mais il a préféré prendre cet argent là et le mettre dans les jeeps pour la corruption. Et ses frères vont venir ici nous dire Fachibé, les petits caïens de la nation, de la République. Moussala Nabino Bolibo lia, lokola bozan attachement na terre, chez vous n'aimez pas chez vous-même. Bolia bozo bambongo, bo pesa ba Rwandais espace, bo kima na poto boya ko investir bo fanda. C'est ça. Parce que bino au cas contraire mututa ko contre dinga bino boku faka na Congo ba yo kunda bino na poto. Les baluba mère au Congo ba yo kunda bango na poto boyo kango wapi. Vous voulez nous rendre tous des petits caïens? Bolingi bo rendre biso nyoso tokoma ba petit cahier to bana ko to zala batako kima pa ina biso. Talanga batoyo. Koffi Olomide toza kozela yo awa.
Kofi Olomide toza kozela yo awa na ebite kutu soki okoya parce que olingi opengena kobetela Kagame chef na bino ya sika Kagame parce que ba tourner na bino nyoso tout ce que vous êtes en train de faire suka na bino il faut bokende kozwa approval pas Kagame bokende kozwa approval donc bandi ma bino pas Kagame olingi opengena pas Kagame pe as alobela yo et pas ya ba Macron alobela yo awa n'est-ce pas Fachi na bahati lukwebo ba sponsoriser yo okende ko beta concert na Nord Kivu na Sud Kivu kokende ko distraire ba Kivusien Kofi okokende Kivu to kono beta ba tu 20 o memi quartier la temo bimba so disant quartier la temo bimba ba tu nyonso wana eza charge bozana mbongo wana te ya kosala ba dépense ya ndenge wana po okende ko beta ba tu 200 bokende beta ba tu 200 au même bateau on a nyonso te na Bukavu pour que ne robete le bateau 200 quand même l'argent est venu d'hier mbongo yoti place mosusu vous n'avez pas cet argent pour na ko tambola ndenge na ba avion na ba bateau ko lia ko sala ba semaine kuna na est de la République mbongo nini bozana ngo bomisi mbongo na kata concert ya 200 personnes mbongo nini bozana ngo eza mbongo ya campagne parce que lelo Kofi Olomide olati lelo tricot ya parti politique ya baati lokwebo donc boke campagne électorale. Mais au moins yango okuta na Nord Kivu okuta na ope na Sud Kivu ba yambi yote ba lingi koyoka binote kuna peut-être na Rwanda bokosala Bercy bokotondisa parce que na Rwanda bazana intérêt ya ko fêter parce que ils ont eu des contrats chez nous ils ont installé leur compagnie au Nord Kivu ba installé Rwanda Airline na Kivu Rwanda Airline wana qui va profiter avec le travail ce ne sont pas les Congolais parce que Rwanda pesa ka Congolais musalate n'est-ce pas nana ko profiter na Rwanda Airline ba Rwandais ils sont en train d'expendre de donner du travail à leurs frères bino boza ko sepela pour na ko boycotter même ba compagnie ba Congolais Rwanda afungoli tala Rwanda afungoli non seulement afungoli Kinshasa Goma Goma Kigali Lubumbashi Kinshasa Lubumbashi ça veut dire même ils sont venus même avec cette politique de casser même les business des Congolais ba yako bomela ba Congolais marché tant ba bomeli ba Congolais marché ba Congolais ba kufana ba osani o baza ko sala na ba airline na ba Congolais na ba kosani ba ko foire ba kozonga ndako misale sile parce que Rwanda a ko séduire bango na ba prix na bango soit disant pe bango lokola ba yeba ko sala ba yebi ko sala ba yebi service comme le Congolais il est tellement quelqu'un qui est facilement séduit ou il y a tellement atala nanu ba intérêt ya bandeko na ye na kati ya makambo oyo musala nani kokufa musala ya bandeko nanga. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever pour dire que tozo ko mona clair na makambo yote Rwanda azonga nanu toye bananu ko stabiliser nanu misala ba frère na biso avant to fungola ba compagnie ba to mosusu baya n'est-ce pas? Non. Ba préférer ba Rwanda baya ko créer ba misala pona ba frère na bango mais ba misala ba Congolais kufa. Voilà bilan ya Fachi Béton. Bilan ya Fachi Béton dans 3 ans ezali négatif na Congo mais ça très positif na Uganda na Rwanda bilan ya Fachi Béton et ça très négatif na Congo mais ça très positif na business ya Rwanda na business ya Uganda c'est eux qui ont profité dans ces bilans de Fachi Béton ce sont les pays voisins qui ont profité na kati ya bilan ya Fachi Béton bande kwa Fachi be trop moins na mikoleza likoya. Les Ougandais sont arrivés, de toute façon, Bazalaka déjà, pas officiellement, mais ils sont entrés encore officiellement. Ils sont là, ils sont arrivés aujourd'hui. Lobby, Mutunabino, ya gouverneur Rabino à Soda, aye, Bisakibino qui a démenti. Lelo, Bakoti, Bomoni, nous avons posté les vidéos. Bamoni, Bango, Bazu, Bango, vidéo, Nenge, Bakoti. Les Ougandais sont là. Ils sont soi-disant arrivés pour chercher les ADF Nalo. Les ADF Nalo ne sont pas au Congo. Ils ont l'okuta. Ils ont bango na bango. Baye Museveni aye ko luka ko renforcer ko protéger ba intérêt na ye puis ba yiba lisusu makasi parce que ba chinois ba uti ko kanga aéroport ya Entebbe. Ba chinois ba zui aéroport wana parce que Museveni azoko ko futa te mbongo ye azwa adefa ki ba chinois pona a tonga aéroport a agrandir aéroport na ye. Loko ba chinois ba zui aéroport
Museveni amoni ke il faut aluka mbongo noki mbongo ane faut alukela ngo wapi il faut kotisa lisusu bato lisusu na Congo ba armée na ye ya kobundisa ba armée po bango babundaka bango na bango kuna les intérêts des Rwandais versus ba intérêts ya ba Kenya versus ba intérêts ya ba Ugandais oui akoti susu armée na ye donc ba armée na ye kende susu kozwa susu ba esika ba ko exploiter noki ba bimisa mbongo oyo ba kofuta ba chinois parce que bango bazana nyonga chinois ba chinois ba oti kozwa aéroport na bango oui l'aéroport de Entebbe maintenant est contrôlé par la Chine. Biso to sala ba bombe te kuna biso nous on n'a pas bombardé là-bas ba bombardement oyo bimaka na Kenya Uganda na Rwanda eza ba bombardement ya ba monde arabe po bango bakendaka ko mikotisa kuna na Africom po bakenda ko salisa ba mindele ko kenda ko bombarda ka ba arabe mais le quoi fachina bina za bololé a yebi makambo wana nyonso te mais malgré même atasoka yebi il s'en fout parce que lui et ses frères se disent que toti que la batouana basala mamongo ba osala na este batika biso makelele biso to régner côté à Kinshasa. C'est ce qui se passe au Congo. Mes chers amis, on se voit dans les jours à venir. Bye bye. Les Ougandais sont là. ABC One Television. ABC One Television.